se passe dans il y a union sucré salé, maki eboti maki, je dis bien liki eboti liki. Liki eboti liki bino moko bisanga nenge ni liki ekoki kobota liki. Maki ekoki kobota maki na miracle nini? Eza maki ya stilité. On eza maki ya soso. Nenge nini maki ya soso ekoki kobota lisusu maki ya soso. Plateforme na kati ya plateforme. Création ya plateforme na kati ya plateforme. Basali tautologie, ngai ndunda nini tout ça et tout tokende. Attention ça va. Pourtant dans la vie union sacrée et panzani. Nabi déjà que bato yi deux pes basangi. Biso na bino lelo to moni création, y a plateforme na kati ya plateforme, za le roi liki botami na kati ya liki. To bengi yango na kombo ya pacte pour le Congo. C'est ça, PCR, pacte pour le Congo. Rwanda ezali retrouvé. Voilà. Pacte pour un Congo retrouvé, selon Vital Kamerhe. Congo ngo ebungaki, Congo ngo ezalaki wapi, eza mituna. Boko mona réaction ya monsieur Kabuya. Réaction ya Kabuya, ne siko ememi ngana sala analyse pour na koseka union sucrée salée. L'UDPS est perdu. L'UDPS ezali perdu pourquoi? Parce que les Konabiso l'UDPS ezali perdu pourquoi? Parce que les Konabiso Kabuya Mama Marthe baye kozwa gestion ya union sucrée salée. Na yebisaki bino kende ko Vital Kamerhe aboya kokende pa ya Mama Marthe. Bato balakisaki ke baza soumis na Mama Marthe, ndeko Bahati Lukwebo, ndeko Mboso, ndeko Jean-Pierre Bemba, Kabuya. Bazali sous gestion ya Mama Marthe. Totali politique oyo, lobi tozaki kotala batata wana na liso ya alobaka français makasi, mais na lobaka français, Bocha baza professeur, Bahati aza Kamerhe, mais la liste, il y a des escrocs de la République, des escrocs de la République, des escrocs de la République. Félix Atikela, Maman Marthe, na Maman Denise, Nyakero, Atikela bango gestion, il y a union sucrée salée. Na yé bisa kibino ki bazala ki na partie sucrée, et to koma ki kokende na partie salée. Et toutes les personnes qui ne veulent pas être gérées par la famille, par le parti UDPS, l'homme sage voit le mal de loin. Monsieur Vital Kamerhe a télémé la famille Tshisekedi. A kenda réunion na Maman Marthe était problème na bango et bandi. Monsieur Kabuya, par rapport à l'intelligence, si nous devons parler des valeurs, en termes de valeurs, Monsieur Kabuya n'a pas l'intelligence. Il est moins intelligent que Vital Kamerhe. Il est moins intelligent que bandeko wana nyonso o bazali kosanga. Mais loko les a pouvoir na biso baluba. Kabuya abima akoma mokonzi na bango nyonso. Ndeko Vital Kamerhe loko la. Après ba accord na bango et sengela ki monsieur Vital Kamerhe ma premier ministre. Monsieur Vital Kamerhe azongi siko na chemin na yewana. Na démarche na yewana. Maintenant plateforme il y a monsieur Vital Kamerhe. Polémique et bandit. Non, Panzani, Panzanité. Monsieur Vital Kamerhe réclame ce droit depuis Nairobi. Pensez-vous que ce que Félix Tshisekedi azali au courant? Il y a plateforme wana ezali créé. Surtout, Bakasik oh il y a FCC. Na moni bilongi wana. Na moni Masangu Mulongo. Na moni Maman Ange Marie-Ange Lukiana na moni bilongi mo ebele mende o malanga akoki kokende koluka kozwa risque wana pona kokende kolongwa na union sucrée salée o ayebi ke eza voie directe na Félix Tshisekedi pona koya kokota kuna question mark. Entre temps ça choque au niveau ya union sucrée salée na côté etali likambo ya kokabola répartition ya ba kiti na kati ya ministère. Kabuya a été éliminé carrément parce que ceux qui ont vraiment à la page il était né moto à cause vertige il y a comme ça la diarrhée verbale
na tournée oyo asali ya Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, nani kuna nyonso akemona bango en un seul jour. En une seule journée, M. Kaboul a tombé à 3 bureaux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce réellement oyo bato mosusu bazali ko spéculer ko ezali penza likambo bazali ko écarter mosusu pour que batikala mosusu? Donc na kati ya union succès bazovivre na solution po Félix Tshisekedi alingi ye moko te azala na pembeni. Police de circulation routière, PSR. On a plateforme de Vital Kamerhe. Ah non, les politiciens congolais. Donc, on a commis toute la question, ce qui est réellement de l'Union. Et le lot, ce que le Congo a commis. Tabou, il y a un simple monsieur d'hier, riche de gens. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonsoir amis téléspectateurs de Am TV Mbote Naba Landignon Soya émission Abisso le Lotozali mercredi 24 janvier 2024 24 janvier 2024 pour Nabandeko Nyonso Baye Bibisote Bamoni Biso Kaka Mokolo Alelo Tozali ma mission TV le miroir du monde ou autrement dit TV en sigle New Look et pour Nabato autant Mosusu moninga kaka lelo kombo na ngai maman Bibi Kapinga la po Congo une louba révoltée et pona bato mosusu balingaka mingi kobenga nga makombo ezali penza ebele pona koloba mingi te alors nga nalingaka mingi babenga nga maman pro Congo bandeko balandi ya ma mission TV bandeko nyonso balandaka biso o boyebi ndenge nini na ngambo la biso tokendaka na kopesa bino ba information oyo toyeli lelo ya motuya ezali IDPS viva na union sucré salé oyo tozaki koyebisa bino déjà depuis ke na ngambo na bango bakopanzana na ngambo na bango bakokabwana na ngambo na bango makambo ekozala somo biso na bino lelo tomoni création ya plateforme na kati ya plateforme eza lokwa liki ebotami na kati ya liki tobengi yango na kombo ya pacte pour le Congo, c'est ça, PCR, pacte pour le Congo, Rwanda ezali retrouvé. Voilà. Pacte pour un Congo retrouvé, selon Vital Kamerhe. Congo yango ebungaki, Congo yango ezalaki wapi, eza mituna. Otorotuna tout à l'heure. Namoni bandeko ba journaliste ebele bakei na kosala mo analyse moke concernant likambo etali bongo plateforme oyo ndeko Vital Kamerhe a créé. Bandeko balandi ya ma mission TV nga nalingaka te tobeta masolo lokola tokobeta masolo na polémique nalingaka tobeta masolo na analyse moko concrète nakolakisa bino na bavar boyebi biso ma mission TV eza te sambole ezoba liki na kati ya liki Vital Kamerhe na kati ya union sacré te biso ezaka bongo te biso eza tokoloba tokotia image tokoanalyser ensemble na bino et on a continué na bino ba image ebele en dehors ya makambo etali bongo pacte pour un Congo retrouvé oyo ndeko Vital Kamerhe auti bongo kosala bokomona réaction ya monsieur Kabuya réaction ya Kabuya nde sikoyo ememi nga nasala analyse mpona koseka union sucré salé nakotalisa bino makambo ebele na kati ya kopanzana ya union sucré salé ntango tolobaka na bino bato ebele bazaki kondima te ntango tozaki koyebisa bino bato ebele bazaki kondima te mais lelo bato bakomi kokonstate ke te c'est mieux nalanda mama Bibi ke nalanda ye ndia lelo liste oyoyo eza na bato mosusu bakosoutenir Félix Tshisekedi mais azali kopréféré kolanda mama Bibi Kapinga parce que ayebi ke ndia lelo liste akokupisa kaka mais yo mwa akopesa biso baprécision bamakambo ebelebele oyoyo ezali bongo
côté la République démocratique du Congo. Bandeko etali bongo ba élection toyebisaki bino bandeko tezalaki ba élection tezalaki ba nomination sélection et puis nomination biso na bino lelo tokomi wapi des vidéos sont là. Ndenge balobaka 99 jours ezalaka ya moyibi 10e jour pardon 100e jour ezalaka ya nzambe to pe ya peuple. Biso na bino tango tokoloba likambo ya nomination monsieur Kadima azaki koloba na biso non ce n'est pas vrai c'est des élections biso kutu tosali mingi tosali mieux tosali boye tout ça et tout et lelo na ngambo na biso na bino tokomona Kadima ye moko akoyebisa biso alobi c'était des nominations et oye kosala pasi na motema na ngai eza komona que peuple congolais aza koarrive ya koréagir ete malgré cette attitude là c'est que monsieur Kadima vient de prononcer peuple a koréagir te pasi na nga ka yango wana. Deuxième vice-président ya Seni akei kopesa biso bino moko bomonaki na kati ya théâtre de chez nous ya ba résultat wana basalaka toujours Patricien yotanga province ya Kasai madame Intel yotanga province ya Katanga Kadima yotanga Bakongo na kati ya ba aventure na bango wana bapesi monsieur le deuxième vice-président akende kotanga na kotangela bino mboka wana bisika o na circonscription wana ke kotanga bisika bazali na 3 sièges pardon mais na kotanga atangeli biso 4 sièges. Les aventures de Kadima et les miracles de Kadima. Et awa na kati ya émission na biso bokei lisusu koyeba que moto azalaki entre des avions on tobengi na kombo Zakari Bababaswe soi-disant mbanga danger bake konomeye na Kasai bapesi siège moko par rapport ya ndenge afingi bien afingi mingi bapesi siège moko biso émission na biso ebandi ba habitué ya ma mission TV bandeko na biso o nyonso bouti ko souscrire na badge ya MMTV tope ya ba Pro Congo bokolimbisa non tosali mise à jour te ya maintenant to mettre à jour te liste na biso o ezali bongo ko défiler bokolimbisa biso encore une fois je pense que ti to comme mokolo ya weekend ya semaine o tozali tokokende na kobongisa makambo wana nyonso ekozala bien boyebi comme d'habitude soki tobandi émission na biso tobandaka na kolike video tolike video bisika nyonso bozwami tokei na kolike video après tobandi émission na biso ya mokolo ya lelo 24 janvier 2024 bandeko balandi ya ma mission TV tokobana na VAR attention ça va pourtant on a dit union sacrée et panzani nayebi déjà que bato ya IDPS bazangi kinya ye ayaka kaka alingaka kaka mabe komela c'est triste pour le Congolais inconscient. C'est triste pour le Congolais inconscient. Mais courage aux Congolais conscients parce que tu as na terre promise et kalati. Tu as na terre promise et kalati. Naebi sarabino toujours bo rete na hanze momoko. On a embe la rabino tomilengele malamu nzambi toyebi mokolote toyebi pengongate. Tout ce que je sais, Félix Tshisekedi est en train de partir. Un journaliste me pose la question, il est en train de partir où? Il était où avant de devenir président de la République? C'est aussi une question à se poser avant de venir me poser la question. Pose-toi la question de savoir, Félix Tshisekedi était où avant de devenir président de la République? Alors que la réponse wana, c'est à ce moment-là, ok, maman Bibi, j'ai une réponse. Ça va? Ok. Bah, élection, l'équipe, répartition de sièges, Jean-Pierre Bemba, Alelaki, Bati Lukwebo, Denise Edichochoa, Monsieur Paul Chulumbu, Batonio Soya Félix et Tshisekedi, Kombo Moussou Seroyo Kimanga, Oazara Kombo Atangi, Mbote na fongola ba commentaire, Natala Bandekoni, Bazakuna, voilà. Voilà. Itiakana Claude, c'est juste pour vous dire que je suis en direct. Delphin Moubiala, bonsoir.
Bonsoir, 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 Nabande Konyon Sobozali. To like vidéo. Samuel Smith, Namona yo kala. Okota direct kala makasi penza. Voilà. Mika Mikate, bonsoir. Bonsoir Alain Sanga, bonsoir Maman Gabriel Chembe, bonsoir Maurice Chaud, Rachidi, bonsoir Sony Djamba, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nabande Konyon Soro baza en direct. Il y a François Mata Nouzola, Batonyon So, Topé Sibinombote. Tokomana direct na biso mokolo ya lelo na vidéo ya Monsieur Kadima. Après vidéo ya Monsieur Kadima, toke na vidéo ya deuxième vice-président. Après nde tokokende sikoyo na Vital Kamerhe. Dossier Vital Kamerhe eza tellement dossier moko sensible. Tozela bandeko mosusu bakota pour que tokende po bandeko ya IDPS. Tension, ça ne va plus bien. Tokosolola yango, tozu Monsieur Kadima avec dénomination. Vidéo. Conseil communal de Kisenso, qui comporte 11 sièges, sont nommés provisoirement à ce conseil. Conseil communal de Kisenso, qui comporte 11 sièges, sont nommés provisoirement à ce conseil. Conseil communal de Kisenso, qui comporte 11 sièges, sont nommés provisoirement à ce conseil. Tambov, 3 sièges. Lumano Mukadi Lucien, UDPS Tshisekedi. Komba Maka Liliane, 1AA. Mubambe Walumbulwa Killer, Ensemble. Mwanza Katwe Jean, Ardev A. Circonscription électorale de Tambov, 3 sièges. Lumano Mukadi Lucien, UDPS Tshisekedi. Komba Maka Liliane, 1AA. Mubambe Walumbulwa Killer, Ensemble. Mwanza Katwe Jean, Ardev A. Circonscription électorale de Kasenga, 3 sièges. Kassanya Kalenga Nsamba Julien, Ensemble. Voilà. Bande komona dia mission TV, merci beaucoup na mwende komora lobby bakosaka mote mate. Okoki kosala nyonso pour dribbler le peuple. Mais ça n'est loko koyi kosala te. Okoki kosala nyonso pour na ko défendre o babengi lokuta. Malheureusement, ezalaka facile pour na ko défendre vérité, mais malheureusement pour na ko défendre lokuta, ezalaka ba chemin mosusu ezalaka déjà ya kokanga moyen okende ko défendre yango ezalaka te. Tolobi na bino awa bandeko na comment se sentir très à l'aise na position actuelle, na posture na nga o naza na yango lelo. Parce que si on a makambo tokoloba na bino awa ensemble, tokokende ko constater que ekozwa forme mosusu. Ezozwa forme mosusu pourquoi? Parce que totali politique oyo lobi tozaki kotala batata wana na liso ya alobaka français makasi, mais na lobaka français Bocha baza professeur Bati aza Kamerhe, mais lelo tokomi kotala yango na liso ya des escrocs de la République. Des escrocs de la République démocratique du Congo. Et le peuple congolais a compris toutes les choses. Oh, vous avez compris la vie sur le secret d'État. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris que oh, vous avez compris la vie sur le secret d'État. Na Félix et Tshisekedi, comme ils sont tellement amateurs, bah y ko dévoiler nyonso na miso a peuple congolais. Bon, tant qu'on va couper sa biso, bah résultat, nangam la banque. Journaliste, je n'ai pas un problème contre vous. Mais aujourd'hui, je me rends compte que Topé Sarapé Moussa Nabiso respecté. Non. Topé Saramoussa Nabiso respecté. Comment bateau Bakoye Bisabiso que Tobengi Sibino ba journaliste boya? Bakofan Bisabino pendant 6 heures. Papé Sibino eloko akoliate. À Kinshasa aujourd'hui, Kuluna insécurité ezako mata lokole loko mususu. On vous libère à 10 heures du matin. On vous libère à 3 heures du matin. Tout ça à cause de quoi? $30. Oh, photos ceux qui bango basili ici.
Ba combattre la plénière avant, je ne sais pas qu'est-ce qui manque à Kadima et à ses alliés. Ya kosanga ba plénière na bango wana même na veille ya kokutana na ba journaliste. Bosali yango lelo lobi bokutana ba journaliste, bopesi biso ba résultat tokangi bisaka tozongi ndako. Po boyebi déjà makambo boko ya kopesa peuple congolais. Mais ce n'est pas le cas. Kadima alingi to betele maboko, mais c'est Kadima, Kadishu. Yo pendo osali mosala yango ndenge ezalaka. Mais akosala yango na lolenge esi. Jusqu'à la fin, Kadima ekoyebisa biso ke ezalaki ba nomination et non des élections et peuple congolais nayoki mawa na kati ya motema nanga. On joue avec tout un peuple. Bazon sakane la peuple congolais. Bazon sakane la peuple congolais na lolenge ya kosakana te. Mais peuple ana moya kolobate. Peuple ana eloko kolobate. Peuple wana akoma na ebite, excusez-moi, je ne sais dire naïf. Voilà pourquoi je vous dis toujours à chaque fois, les lots n'a commis qu'on constate que tu commis à deux peuples congolais divisés, mais sous pour l'ambongo, mais sous pour l'amour du pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. N'allions au peuple congolais à Sali. Vous nous dites que nous devons voter pendant une semaine parce que c'est le droit du peuple congolais. Mais après une semaine, après une semaine, on a voté. Bah, écoutez, les habits sautés, et ça qui n'a pas voté, et ça qui nomination. Peuple a vendu. Ah, bon, qui m'a ramka di malobake. Maman dit, qui m'a ramka di malobake. Et Sili, Tosuki wana? Non, ce n'est pas possible. Yango n'a dit ça peuple congolais. Félix va partir autrement. Je ne pense pas, je ne pense plus, excusez-moi. Je suis en train de soutenir l'opposition, mais la lolenge constater que eza pasi to indépendant na kolobaka Félix Tshisekedi a kolongwa parce que to c'est la 2028 bandeko bazaka na numéro ya ma mission TV soki bokoti bokomona que Félix est sur le chemin, sur le trace ya Sassou Nguesso. Sassou akoma lokola roi na kati ya Brazzaville. Et ba Brazzaville comme se contactera plus ba excuser nga bandeko na biso ba Brazzaville toyebi ke boko battre la fleuve lelo boko zelela biso na match toza nango dans quelques heures na yebi te ndenge nini ekosuka mais souhait na biso ezali ke to gagner. Vous avez vu ce qui s'est passé avec nos joueurs et tout. De qu'on a biso Chancel Mbemba oh ma mission TV ezali kotalisa ke tozali ko soutenir ye de loin. Azana motema na biso de près comme de loin azana motema na biso tozali ensemble. Et les lots ensemble, na bino to kota match wana et sengele banda 20h match wana to kota la lolenge nini eko se passer mokolo ya lelo pour que biso ma mission TV biso bana Congo to telema. On ne soutient pas Félix Tshisekedi mais nous soutenons l'équipe. Les couleurs oh ezana simananga nous soutenons le léopard. Toko soutenir bangonde comme ka lobi nga mama bi vous soutenez le léopard moyebi dessin wana ya léopard ndeko boko tsanga ba chemin BDT. Toko soutenir l'équipe nationale. Ça vous va? Voilà. Parce que ça va bandeko ebele ça donc le téléphone est comme tellement saturé et ça na bato mosusu ba ko benga yo moto ya kana vie na ye donc je gère tellement des esprits, je gère tellement de Congolais compliqués et je reste soumise, je reste polie face à tous ces Congolais là. Donc, qui peut comprendre que Jeanne Sita, Congolais comme tolérant jusqu'à ce point. Non, 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 les Congolais tolèrent. Parce que s'ils ne toléraient pas, moment où le peuple congolais n'a qu'à Zalibana. Parce que c'est que M. Kadima lobby, ce que lobby, non, ça c'est montage, qui était l'intégralité, na RTNC. Parce que c'était une vidéo, on va préparer qui va bongisti. Si RTNC a diffusé ce que ça qui va journaliste et belé bazala qui va oh non ba journaliste ba triqué biso c'était diffusé sur la RTNC. C'était diffusé sur la RTNC. Et le coup les qui diffusé na RTNC elingi koloba que monsieur Kadima lobi ango oh les qui na kati ya motema na enda bomba mabe Kadima eko bimisa oh ezala ki na kati au fin fond ya motema na
Ce qui se passe aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, comme Sabino, na deuxième partie, tant on a koya. Bande konanga, to ya tribalisme. Oye zali komata lelo, e kolekelanga. Eza kolekelanga. To ya tribalisme, oye mati. J'ai une vidéo, oye koleli Sabino. Bande konanga, je ne soutiens pas Félix Tshisekedi. Mais nazo soutenir tribalisme. Parce que la conséquence, il y a tribalisme. Et ça, somme. J'ai une vidéo, na kolakisabino, na deuxième partie, na biso. Boyebi que na deuxième partie, na biso, tout ça aura toujours un téléphone ouvert. Na ko permettre, bino beaucoup, ta boyebi sanga. Comment trouvez-vous? Donc, c'est une vidéo, na même pas si. Il y a au total, qui na bino, il y a Kasai. Un Kasai, baza ko betaye na 12 personnes. Azoganga lobi na bango, s'il vous plaît. Nazande konabino. Erreur grave. Car on est à l'oba qui chuluba. Tanga lobi, Jésus. Net écoute Félix et tu sais que Diazan a un pouvoir. Pour maman, kanisa que un Kassaïen ne peut être protégé car ce qui Félix et tu sais que Diazan a pouvoir. Erreur grave de tous les Kassaïens qui soutiennent Félix et tu sais que. Heureusement, Nzamba longi sanga. Na lekana likolo ya makamboyo ya couleur ya ekolo Kasai nini muluba parce que naza muluba il faut na soutenir Félix parce que pouvoir o eza ya biso. Merci Seigneur. Nengo longolanga nakati ya lowana ya baluba wana ben inconscient. Merci Seigneur. Awa siko tokei na bandeko wana eza parenthèse na fongole libino poko yeba déjà somo eza na vidéo wana. Naebi ke vidéo wana tango na roti yango bato ebele ba retourna nga siko yo za muluba bazo sala ndeko no muluba yo siko lobi nini yo siko lobi nini to tiango na parenthèse to koya na yango na deuxième partie ndeko na biso to koti siko na likambo ya Vital Kamerhe na réaction ya monsieur Kabuya sur ce même plateau. Nayebisaki bino que l'IDPS est perdu. L'IDPS est perdu pourquoi? Parce que l'IDPS est perdu pourquoi? Parce que l'IDPS Kabuya, Maman Marthe, baye kozwa gestion ya Union Sucré Salé. Nayebisaki bino kende ko Vital Kamerhe aboya kokende pa ya Maman Marthe. Bato balakisaki ke baza soumis na Maman Marthe, ndeko Bahati Lukwebo, ndeko Mboso, ndeko Jean-Pierre Bemba, Kabuya. Bazali sous gestion ya Maman Marthe. Félix atikela Maman Marthe na Maman Denise Nyakero atikela bango gestion ya Union Sucré Salé. Nayebisaki bino ke bazalaki na partie sucrée. Et to komaki kokende na partie salée. Et toutes les personnes qui ne veulent pas être gérées par la famille, par le parti IDPS, pour éviter l'Union Sucré Salé et bandaki, moto azalaki na moto ezalaki ndeko. Gentini Ngobila, monsieur Mboso, et bandaki na Mboso, Gentini Ngobila na présidium, et kokota ndeko Jean-Pierre Bemba, et kokota ndeko Bahati Lukwebo, lobi kuna tomoni mbala moko pou mbata akoti. Monsieur Kabuya a commis mokonzi na bango tout. Déjà, beaucoup excusez-moi. Monsieur Kabuya, par rapport à l'intelligence, si nous devons parler des valeurs, en termes de valeurs, Monsieur Kabuya n'a pas l'intelligence. Il est moins intelligent que Vital Kamerhe. Il est moins intelligent que Bandeko wana nyonso o bazali kosangana. Mais loko les a pouvoir na biso baluba. Kabuya abima akoma mokonzi na bango nyonso. L'homme sage voit le mal de loin. Monsieur Vital Kamerhe a télémé la famille Tshisekedi. A kenda réunion na Maman Marthe était problème na bango e bandi. Ndeko Vital Kamerhe lokola. Après l'accord na bango, et sengela ki Monsieur Vital Kamerhe comme premier ministre. Monsieur Vital Kamerhe a zongi siko na chemin na yewana. Na démarche na yewana. Akei siko kota lisabango alobi non. Ngana ko créer
oyo ezali plateforme nanga. Bandeko nanga, c'est une vidéo au Bokotala. Ezali vidéo au Bokotala avec beaucoup d'intelligence. Parce que ce qui se passe dans la union sucré-salé, maki eboti maki, je dis bien liki eboti liki. Liki eboti liki, bino moko ebisanga ndenge nini liki ekoki kobota liki. Maki ekoki kobota maki na miracle nini? Eza maki ya stilité. On eza maki ya soso. Ndenge nini maki ya soso ekoki kobota lisusu maki ya soso. Plateforme na kati ya plateforme. Création ya plateforme na kati ya plateforme. Basali tautologie, ngai ndunda nini, tout ça et tout, tokende. Bon, on a fait quoi à travers la vidéo? Là où je vous dis que même Félix Tshisekedi est informé, na plateforme où ils allaient créer. Pourquoi na koloba yango? Il y a des conseillers de Félix Tshisekedi na kati ya plateforme. Voilà. C'est une aventure où on va créer, va monter, pour na koya kolongola biso polémique où ils allaient, ya makambo ya nanga. Création ya mouvement ya nanga et déstabiliser tellement le pouvoir de Félix Tshisekedi et déstabiliser tellement Félix Tshisekedi na niveau ya actualité. Et na moment où tozali koloba, Félix Tshisekedi azali koluka na lolenge nyonso. Information ekoki penza ko dominer. Voilà pourquoi ils sont allés sous-traiter le monsieur du Canada. Ba pesi fausse information pour na loba que non nanga akufi. Ba meka ko distraire peuple congolais na likambo nanga pour que peuple congolais perdre espoir. Na information makambo etangi nanga ko pesa akufa na ye. Bon. Nanga ngo pesa akufa na ye. C'était ça l'objectif. Et batali nanga muna bango ba moni que non, makambo nanga eza ko persister, ils sont allés créer maintenant plateforme ya monsieur Vital Kamerhe. Polémique et bandit. Non, Bapanzani te. Monsieur Vital Kamerhe réclame ce droit. Oyo babanda ki na yango depuis Nairobi. Et na moment où tokoloba, monsieur Vital Kamerhe alingi azwa poste ya premier ministre. Bande konanga déjà création. Ya plateforme wana. Et ce qui singa makasi, eloko et ce qui singa eza ke ba kosala ngo penza na moi bon moi on a ba image bino moko parce que nous c'est les images bon comment on a ba image bino moko je vois même des gens parce que na moment où tokoloba na ba force politique ya pouvoir ya Félix Tshisekedi boko constater na ngambo na bino que monsieur Vital Kamerhe a zuipé force mususu azali koya après juste AFDCA. Monsieur Vital Kamerhe n'est pas allé koya wana. Et bango na bango, babundi, Félix Tshisekedi pour éviter monsieur Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo, Batuana Nyonso, ake ko créer plateforme mosusu parallèle, il y a oana déjà bazali. Et on a kati to ko solo là. Monsieur Vital Kamerhe azali na liste déjà. Il y a un ministre. Oh, bah, Bande konanga, Félix Tshisekedi à travers son discours. Alobi na bisonini, alobi non. Ndenge azali wana akozonga na ba erreur du passé te. Bande konanga na erreur du passé, on avait une liste de 57 ou 67 ministres. Ce qui Félix Tshisekedi a créé liste. En politique, une méga plateforme dénommée Pacte pour un Congo retrouvé PCR en sigle a vu officiellement le jour ce mardi 23 janvier à Kinshasa. Il est composé de 4 regroupements politiques membres de l'Union sacrée, à savoir Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe, Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Kankou Chikou, Alliance Bloc 50, AB50 de Julien Paluku et enfin la coalition des démocrates codés de Jean-Lucien Boussa. Grace Kenyoro nous en dit plus dans cet élément. Les représentants de ces formations politiques ont signé un accord historique le lundi 22 janvier au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Cet accord qui s'effondre sur les valeurs qu'incarne le président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été présenté le mardi 23 janvier devant les nouveaux élus et les présidents des partis politiques membres de ces regroupements à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Les pactes pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, a pour objectif d'apporter le soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'affirmer l'appartenance à la majorité présidentielle de chaque parti à l'accord, d'apporter le soutien et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours, ainsi que l'accompagnement du gouvernement qui en résultera. Dans son discours, Vital Kamerhe, président de l'AAA, UNC, a affirmé que la naissance du PCR vise à renforcer une alliance politique solide en vue d'apporter au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le soutien nécessaire à l'accompagnement de sa vision et de son ambition de faire de la République démocratique du Congo un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. L'alliance que nous avons décidé de constituer au regard des résultats des élections législatives nationales et provinciales a pour fondement la confiance que notre peuple a placée en nos élus par l'expression de son vote pour matérialiser ses aspirations les plus profondes. Les signataires du dit, à l'instar de Julien Paluku pour le compte de AB50, Jean-Lucien Boussa de la coalition des démocrates et Tony Kanikishiku de l'Alliance Accord se disent ouverts à l'adhésion d'autres regroupements et partis politiques disposant des élus au sein des assemblées délibérantes. Notez qu'à ce stade, ce regroupement membre de l'Union sacrée de la nation compte à son sein 101 députés nationaux et 125 députés provinciaux. En santé, évaluer la gratuité de la maternité, harmoniser, puis assurer son déploiement dans... Allô, allô, le son c'est bon? Samuel Smith, le son c'est bon? Bon, ça m'a signe, s'il vous plaît. Ilou, yo muto yeli biso makambo yo. Tozalaki na son bien depuis to bandaki. Tangu Ilou akoti kaka. Bingantoko, tangu kaka Ilou akoti son et baby. Et pourtant tozalaki bien à son. Merci beaucoup. Voilà. Nega na zai ko ebisa bino tout à l'heure. Bon, tu kolanda monsieur Vital Kamerhe. 100 et quelques députés. Bah, Méli, déjà, ça qui combien de plateformes, pardon, bah, regroupement, oh, ils ont la carte, il y a union sucré salé et qui y kuna. Bah, nous devons réfléchir ensemble. Pensez-vous que ce que Félix Tshisekedi a allé au courant? Il y a plateforme où on a allé créer. Bah, regroupement, surtout, bah, classique, oh, il y a FCC. Na moni bilongi wana. Na moni, Masangu Mulongo. Na moni, Maman Ange Marie-Ange Lukiana na moni bilongi mo ebele mende o malanga akoki kokende koluka kozwa risque wana pona kokende kolongwa na union sucré salé o ayebi ke eza voie direct na Félix Tshisekedi pona koya kokota kuna question mark eza ba réflexion on a ça kotinda bino bosala tango na koloba que même les conseillers de Félix Tshisekedi baza na kati ya plateforme wana na rolakisa bino conseiller moko ya Félix Tshisekedi o ngala yebi na reconnaître na kati ya ba image wana monsieur Kaasha na reconnaître ye na kati ya ba image oyo nazoko momoni mama Marie-Ange Lukiana oyo ndeko na biso ya mwasi oyo azali vice ndeko na biso ya mwasi oyo akolanda na ba image oyo azali vice ministre ya finance actuel. Vice-ministre actuel ya finance, ndeko ya mwasi. La jeune que vous voyez là.
azali vice-ministre ya finance. Donc après Kazadi, yende moto azali. Pensez-vous que Kazadi o azali informé sur makambo nyonso Félix Tshisekedi akosala? Kazadi o azali proche ya Félix Tshisekedi. O azali kopesa mbongo. Oh, Félix azali kopesa ba commandement ya makambo mbongo. Mokolo ya lelo, secrétaire na ye akoki kolongwa na bureau na bango aya lelo na kati ya activité ya monsieur Vital Kamerhe sans pour autant azala informé ya soki na ngambo na bango ekosimba to ekosimba te. Je doute fort. Monsieur Julien Paluku autaki kokumba, bon voilà, les conseillers à Félix Tshisekedi yeyo, posez la bonne monnaie. Conseiller à Félix Tshisekedi, monsieur Kacha, posez la bonne monnaie. Le conseiller de Félix Tshisekedi, voilà. Tant que mana kalele bino. Bon, moi déjà vient à biso, voilà. Conseiller à Félix Tshisekedi yeyo, monsieur Kacha. Un instant, yeyo, voilà. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vient à biso lisanga bonganga. C'est monsieur que vous voyez. Il est conseiller de Félix Tshisekedi, monsieur Kacha. Aze longi oyo toyebi. Proche ya Félix Tshisekedi, moko ya ba conseiller ya Félix Tshisekedi. Comment réfléchissez-vous? Faut réfléchir, hein? Toujours réfléchir ensemble na bino. Comment tokoki konzima ensemble na bino? Tout le monde moto azali conseiller ya Félix Tshisekedi na kati ya plateforme o ba kotalisa biso ke ba pandi union sacrée. Bande konanga ba ki ko créer plateforme wana pour na étouffer union sucré salé. Oh, ezali na image ya bakasike ya comment on appelle, pour isoler, ça c'est ma réflexion, pour isoler bandeko ya bakasike ya IDPS, pardon, FCC. Oh, bakendaki kosangana na Félix Tshisekedi na kati ya union sucré salé. Parce que bakomaki kosala chantage na Félix Tshisekedi. Biso totikaki Kabila, toyaki awa pona ye, totikaki Kabila, toyaki awa pona ye, biso batu tozalaki na ye, biso batu tosanganaki na ye. Na ngambo na bango, Félix Tshisekedi ayoki makelele. Vital Kamerhe crée un truc tout effacé, union sucré salé. C'est là où maintenant na koyebisa bino que monsieur Kabouya, même Kabouya, baza ko déshabiller ye. Botala na kati ya makambo elekaki. Bokamona que na stade de martyr, basali ba affiche ya Kabouya dégage. Même Kabouya aujourd'hui, aza bien aimé na kati ya union sucré salé. Ayaki déjà na ba orgueil mingi. Akomi kotali Sandré, Vital Kamerhe sengeli ya gumba mapona ye, on dirait ba tia gumba mapona ye, monsieur Kabouya a eu vertige. Tellement qu'il azali politicien te. Ce qui se passe maintenant est comme sikoyo politique ya bato ya mikolo. Bati lukwebo akosala o babengi hypocrisie. Jean-Pierre Bemba également, monsieur Mbosso, bango nyonso bakosala hypocrisie. Botala siko Kabouya. Tango union sucré salé, tango bamoni sorti ya monsieur Vital Kamerhe na plateforme na ye ya PCR déjà ezali police congolaise routière. Déjà Congola alingaka police routière te. Police congolaise routière balinga yango te. Déjà akotalisa biso lobi te bakolinga pe PCR wana te ya ndeko Vital Kamerhe. Na moment siko tozali koloba ndeko Vital Kamerhe akei asali plateforme. Tango Vital Kamerhe asali plateforme na ye, boyebi monsieur Kabouya na système na ye toujours ya diarrhée verbale, tout de suite ake kopesa interview po ya komonze mokonzi ya union sucré salé. Tout de suite ake kopesa interview na Top Congo bola. Mal quand les hommes politiques se réunissent pour réfléchir sur leur avenir politique, ce qui est tout à fait normal d'après moi. Je ne peux pas empêcher aux responsables politiques de ces trempes-là de ne pas se rencontrer et réfléchir.
des amis qui se sont réunis. Ils ne nous ont pas interdit de ne pas aussi se concerter. Moi d'abord, je vous ai toujours dit, je suis le comptable naturel du bilan du chef de l'État. Je vous ai toujours dit ça. Nous venons de sortir des élections. Vous connaissez la position que l'UDPS occupe. Mais est-ce que cette façon de faire risque pas de lier le maire du chef de l'État quand on sait que votre discours avant la campagne électorale, c'était de donner une majorité confortable au chef de l'État au niveau notamment du Parlement? Mais mon frère, pourquoi vous ne voulez pas que les gens s'expriment? Ce sont des acteurs politiques, ils se sont exprimés. Moi, comme responsable de la famille politique du chef de l'État, je le répète bien, je suis responsable de la famille politique du chef de l'État. Et je ne peux pas faire un problème quand les acteurs politiques se réunissent, réfléchissent. Pourquoi ça pose un problème? Moi, je ne vois pas les problèmes. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, interrogé par Osé et Manzanza. Publication. Wana Kabouya. Nakati ya diarrhée verbale, kolika kolobaloba, kopesa cette interview, kolika meka ko expliquer bato même makambo akokoka ko expliquer. Kabouya bini alobi ekoki jamais ko déranger union sucré salé. Moto nyonso aza libre ya kosala oyali. Moto nyonso alingi asala oyo alingi biso eza ko déranger biso. Bandeko nanga tolali tongo etani te. Kabouya diarrhée verbale. Vertige matie na mutu. Soki likambo oyo Félix Tshisekedi ayebi yango te, donc ndeko Jean-Pierre Bemba, ndeko Mboso, ndeko po plateforme oyo Vital Kamerhe a créé na mokolo moko bazwi barecrutement soki combien. Emeli déjà union sucré salé. Métier Jean-Pierre Bemba baati likwebo bakoya na bango ko se joindre mais en retard et kozala soni pour nous. Parce que bakokende na ko écarter bango. Selon les informations autokozwa ndeko Vital Kamerhe aza na ye na relation à bien na Félix Tshisekedi. Selon les informations biso tozwi baza na bango malamu na Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi alingi a créé premier ministre, c'est-à-dire premier ministre lelo ya République démocratique du Congo ezala mwasi. Selon quelques sources na l'article oyo natangi baza ko proposer Fifi Masuka parce que aza na besoin ya Sama Lukonde D, l'inversion femme. Fifi Masuka, madame Azalaki na campagne na ye Acacia et une autre dame là, kombo na ye Kimina. Moi femme wana nde il semble baza na kati ya bisi. Soki réellement likambo wana ezali vrai. Que Félix Tshisekedi a kokende sikoyo pour créer plateforme donc pour créer une femme. Donc la première ministre, le premier ministre congolais lelo ezala mwasi, alors Vital Kamerhe bakolobaki azali kosala chantage na Félix Tshisekedi po Félix Tshisekedi alingi ye moko nde azala na premier ministre. Bandeko nanga entre-temps ça choque au niveau ya union sucré salé na côté etali likambo ya kokabola répartition ya ba kiti na kati ya ministère. Répartition wana ba nomination liste wana we kokota na kati ya gouvernement. Répartition likambo kokabola ba poste ministériel nde kotumba siko lisusu union sucré salé. Parce que na ngambo na bango na gauche bazotalisa Vital Kamerhe azalaka égoïste, Vital Kamerhe azalaka boye, Vital Kamerhe asalaka boye, songi ndeko. Donc na kati ya union sucré salé bazo vivre na songi. Monsieur Kabouya, après son interview là, il y a diarrhée verbale à l'alité. À la muki na tongo, akepa mboso. Ake mboso. Yo yebi likambo ekoleka. Mboso alobite, na yebite Kabouya. Kabouya akepa Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, oyebi makambo ezokoleka. Omoni makambo Vital Kamerhe azosala. Te, rape na yebite. Mboso, Bahati, bomoni makambo ezokolekana. Natali monsieur Bahati à travers cette interview. Mais si quand on comprendre que monsieur Bahati ata basalaka hypocrisie. Non, pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'à ce point. Il semble que vous étiez professeur. Il semble, parce que tu peux douter.
na batitre na bino yango ba professeur. Comment un professeur akoki konzima bana kokambama na moto loko akabuya? Et kabuya partout alingi azwa parole. Yende azwa parole. Yende fois azwa parole. Mais yebisanga yo moto ozali mokonzi. Ya soi-disant union sucrée salée. Pour nani monsieur Bahati alongwe na bureau na yete po ya komona. Pour nani monsieur Jean-Pierre Bemba alongwe na bureau na yete po ya komona. Donc union sucrée salée ezalaka na bureau te. Bureau ya union sucrée salée eza assemblée nationale, eza sénat, eza bureau ya défense, ministère ya défense. C'est ce que nous avons compris aujourd'hui. Parce que si l'union sucrée salée ezalaka na bureau, azo yambaye en tant que président ya sénat, azo yambaye lokola moto moko na kati ya union sucrée salée, moko ya ba membre ya président. Mais vous avez pour ça interview wa liboso ya pano ya sénat. Bande konanga o na ko ebisa bino soki bokonzi ya bisoki lobuka ande ko. Deuxième phase, boyo parce que version nanga ya réflexion après interview ya monsieur Gary Verbal Kabuya makambo alobi na elongi na yeba ndeko na yeba bino toujours sur la bota la vidéo na ndenge okoloba mona moto akoloba soki moto akoloba tala ene elongi fixe moment regarde na télévision banda siko ko analyser monoko na ye oh Félix Tshisekedi abaki lisez bien sur mes lèvres, lisez bien sur les lèvres de Kabuya, vous allez tout comprendre. Il n'y a même pas une explication. Kabuya est parti. Kabuya est éliminé carrément. Parce que ceux qui ont vraiment à la page, il y a des mots convertis, il y a comme ça la diarrhée verbale, na tout tourné au Yassali. Il y a Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Nani, Unanian Sake Monabango, en un seul jour. En une seule journée, M. Kabuya Tamboli a 3 bureaux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce réellement Oyo, Batomosus, Bazali pour spéculer, ou Ezali, Penza, Kamo, Bazali pour écarter le souffle, pour que Bati Kalami le souffle. C'est ça la question. Bisonabino, vous en avez précision, clarté. Maintenant, quand il s'agit de ce que Ezali, que Félix Tshisekedi a évité, pourquoi va conseiller à Félix Tshisekedi de la côte natale? Est-ce que Bazali la liste va frustrer? Prochainement. Pour l'un de monsieur Gary Verbal. Je suis très content que vous-même vous avez tiré la conclusion. Vous avez bien souligné que nous sommes des membres du président. Nous sortons d'une élection où nous sommes des élus. Nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous venons de faire. Mais il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Ça ne fait pas des autres comme ça? Si tout le monde veut se réunir et dans nos sacrés prier. Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous aux gens qui se sont réunis et posez des questions, puisque moi je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du Présidium, j'ai vu un membre du Présidium ici, il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du Présidium de l'Union sacrée et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme députés au niveau national.
est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique d'Union Sacrée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà un peu. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la Nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle de répondre à cette question. Moi, je suis membre du Présidium de l'Union Sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Et voilà un peu. Il n'y a pas autre démarche que ça. National. Voilà. Bolandi bino moko. Monsieur Kabouya. Bino nanga bino tango botali Kabouya. Est-ce que vous avez bien lu les lèvres de Kabouya? Nani atangi ba lèvres ya Kabouya? Peggy Kambala. Ah oui, police de circulation routière, PSR. On a plateforme de Vital Kamel. Ah non, les politiciens congolais. Donc, on a commis tout dans la question, ce qui est réellement de l'Union. Et il est là, ce que le Congo a commis. Kabouya est un simple monsieur d'hier, riche d'aujourd'hui. Mais Kaboul a taillé sa vie chez nous. Et le lot de la nomination, il faut qu'on soit la référence de Kaboul. Parce que Kaboul nous a dit, avant qu'il y ait des prisons, et Kabouya aujourd'hui, quand on a lisé sur les lèvres de Kabouya, vous pouvez constater que Kabouya a un moto à aller protéger. Et pendant que je vous parle là, Vital Kamera a eu notre réunion dans le gouvernement. Et il y a vu parole. C'est une aventure, il y a mauvais. Et ça, c'est bango parce qu'il y a une union sucrée salée. Et ça, la liaison, on a fait ce qui s'est fait. Moto responsabilité. Oh non, on va recréer un mot polémique pour que les gens de l'union sucrée salée battent une distraction pour qu'on a fait Congolais pendant au moins 2 à 3 une semaine ou 4 jours, ça dépend. On doit attendre. Il y a Robana Rochade. Bomoni, Kunate, Ekenaki, Ezongaki. C'est du mensonge. Nakola Sabine vidéo, les hôpitaux caméra, il y a l'élo. On peut ça compte rendu. Il y a réunion, il y a gouvernement. Il y a beaucoup de l'élo. Oh, ma salle. Botika Koko, ça peut être. Peuple congolais a cause à mille. Et je ne pense pas que le peuple congolais a continué à cause à Mawa. Donc, ceux qui ont été. Donc, on est si qu'on a des hôpitaux caméra. Quand on a vu parole, quand on a vu interview, non, on a vu les réunions dans Bango, et bon, on a fait ma réaction et il y a la union sucrée salée et bandit. Donc, dans la vidéo, il y a des hôpitaux caméra. Aujourd'hui, défendre ce que nous appelons Pacte pour un Congo retrouvé. C'est une coalition au sein de l'Union sacrée de la nation. Le président a été élu avec une majorité écrasante. Ça a coïncidé aussi avec une majorité écrasante au niveau de la députation nationale et au niveau de la députation provinciale. Nous connaissons bien la vision du président de la République. Nous savons ce qu'il veut faire pour que ce pays soit fort, prospère, au cœur de l'Afrique, pour que les Congolaises et Congolais puissent retrouver le sourire. Et nous sommes ici, puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux, des milliers de députés provinciaux, plus de 700 députés provinciaux. Est-ce que
nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de la grande famille de l'union sacrée de la nation. Disons non. Alors, il ne faut pas attendre que l'autre commence, parce que finalement, nous allons tous attendre et personne ne facilitera la tâche au président. Ce que nous venons de faire, c'est ça. Ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'union sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, à la suite de la grande démonstration, le jour de la prestation du serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnons aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Nous n'avons pas parlé du partage des pouvoirs et les esprits qui sont troublés à ce moment se calment. C'est la cohésion, c'est la passion du Congo, c'est l'obsession d'accompagner le président de la République pour la réussite dans le pari qu'il a pris avec notre Congo. Merci. Voilà. Mon moment de remettre quand même, interview avec lui. Il est très à l'aise, selon Ongana Okotamba. Azak très à l'aise, Azotali Sana Félix Tshisekedi, parce que je ne vois pas en fait un politicien où il y a une source, il y a création, il y a PCR, police de circulation routière, il y a Félix Tshisekedi, il y a M. Vital Kamerhe. Akende kozwa risque wana ya kokosa na kati ya ambition eza ya monsieur Vital Kamerhe kokoma premier ministre. Je ne sais pas, mais je le vois. Un politicien lokola Mende, un politicien lokola monsieur Massango Moulongo, na ba o mosusu bazali wana bien Paluku, monsieur Mbusa Nyamwisi, pardon. Bazala Mbusa Nyamwisi na Mbusa nani? Mbusa boye denga pardon. Et qui bazala Mbusa Nyamwisi na Mbusa ni. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Non, non, faut aider là. Il y a quelqu'un? Bazala Mbusa Nyamwisi na Mbusa nani? Quelqu'un peut m'aider? Jean-Lucien Boussa, voilà. Bazara Jean-Lucien Boussa, na Boussa Nyamwisi. Ça a deux fois confusion. Monsieur Jean-Lucien Boussa, oh Félix Tshisekedi, il y a aussi pour féliciter. Nakati, il y a Est, na Goma ou na Kivu, quelque chose comme ça. Monsieur Boussa Nyamwisi a droit risque. Il y a reconnu na Chima, il y a Vital Kamerhe, à côté ça. Regroupement na Ekuna, et puis na Ngambo na Ye, à Kenigoloba Nord. Ndenge toza boye tolongo na kati ya pa mayebaki ke ekocréer frustration, ekocréer polémique, ekomeka komema bato musika na niveau ya réflexion concernant plateforme na bango ya PCR. Mais soki andimi kozwa risque soki Félix Tshisekedi azali te okende na bino lobi komona ntango mosusu monsieur Jean-Lucien Boussa bimisi ministre mwana na o yebisa bino bino soki baza ensemble te na Félix Tshisekedi aobima ministre Vital Kamerhe epa akobima ministre te bato ya Vital Kamerhe mpe bakobipesa ye ntango mosusu baministère ntango mosusu mibale to misato. Mais soki kaka monsieur Vital Kamerhe azongi lisusu VPM, il y a quelque chose, je ne sais pas, on ignore jusque là, boyebaka déjà que ce que j'étais en train de vous dire aujourd'hui, les années de guerre. Donc mais sikoyo na réflexion ya ke bazali ensemble. L'invitation, il y a monsieur Kabuya, ezali lokola moto oyo batiki en fait na propre sort. Ye moko a réfléchir, atinda réflexion parce que azali moto alobaka n'importe comment, akoya kopanza garde ya ba vérité au bango baza na yango na kati ya makambo etani ya information réelle ya o bazali kosala na kati ya poste.
n'a pas de réflexion. Carrément. Bazali kosala quelque chose pour écarter. Bato bazaki na bango na union sucré salé. L'image ya union sucré salé est le roi. Et le roi. Parce que zalaki plus bakasik ya FCC. Il faut que les gens na niveau. Et ba créer sikoyo plateforme ya sika o moto akozwa gestion na yango professeur Vital Kamerhe. Voilà, c'est ce qui se passe. Et dans le cas de monsieur Vital Kamerhe, Bolandi à lobby, c'est pour soutenir Félix Tshisekedi. Comment pour eux, on va dire Félix Tshisekedi, mais créer l'eau au point de la chantage quant à Félix Tshisekedi. Ce qui monsieur Vital Kamerhe a sali l'eau au point de la chantage de Félix Tshisekedi, parce que dans le cas de il y a une capacité, il y a au moins 100 à 150 députés qui n'ont pas de bango sangana dans le ministère na ndenge na bango mais boye bisa politique asa moto azali l'égoïsme politique alingaka kaka yende azwa yende azala yende akende yende azonga eboko constater na suka nango de Vital Kamerhe tango silo bipa kolo soki bazali ensemble je dis bien soki bazali ensemble te de Vital Kamerhe lo bien kolo na bato etulu kwa bato nyonso balandi na sima bakolela mais soki de Vital Kamerhe azali ensemble na excusez-moi qu'est-ce qui se passe voilà les sons c'est bon les sons c'est bon ok donc soki de Vital Kamerhe azana Félix Tshisekedi na liste ya bato bakolela lobby le Vital Kamerhe. Voilà. Bande ko ebele bakei na kosala réflexion. Il de parce que na ngamo la bango bato na bango bazali kolela. Bazali ko créer moto moko aleki même à lobby. Enjale lo liste. Aleki à lobby asali réflexion lobby oh non Vital Kamerhe a fonctionné le roi ba tout. Dans la niveau. Parce que bango bakendaka ko réfléchir na moins intelligence et tout. Bango bakendaka ko réfléchir par rapport ya mouvement ngondenge ezo ko kende. Bon, tout le sport au film de Vital Kamerhe. Et il y a un monsieur a aussi posé réflexion à Bolanda avec Jaleloni. Président Vital Kamerhe. Ozalaki directeur à cabinet du président de la République. Ozalaki lisusu vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Osali résultat nango oyo moko yebi. Cette fois-ci, mandat oyo eza yasuka pour le président de la République. Et biso bato IDPS ba combattant. Tolingi ba aventure te. Ba aventure na bino elekaki na mandé sili oyo masekeza te. Population azozela makambo président la kakiye. Et président de la République azala ba nyongo na bino te. Pas bon de bando sala o plateforme o regroupement o ni nyongo ezate. Azakaka na nyongo ya population congolaise. Ba vina bino esi ebonga. 5 elekaki bosomi mapangu na mona gayo zo soma mapangu zo tonga zo sala boy. Tuna siko sora population zanini. Et bongo lelo lisusu okomi na poste za la premier ministre. Tala bino ba masekiwa nezalaki na mbule elekaki. Et pour le moment biso nga précisément na lukunga na sali brigade spéciale ezana 5000 personnes. Ba compatriotes ba congolais toko banda ko beta onga député onga ministre ozana poso changer makanisa tata mokonza mboka o azana nyongo na bino te po 5 les kake sa fouti bino ba politicien 5 etikali biso peuple tolia quand même bana biso tango fele hôpital les salons fele kelas les salons fele comme atina humanité de chef alobaki soins médicaux et comme na premier soin atako bote zo fele banzela tozo zela makambe belé pe misale ye belé atabiso na IDPS moi mbutu eza des autres eza gestion eza malamu te mais ceux qui le lomboka eza malamu président solo lui bien ba partenaire na ye ba entreprise belé ko ya na mboka biso ba ike bato IDPS to bundel mboko tokozwa misala malamu
eko permettre to survivre na ba famille na biso. Mais tant bino besoin déjà na makanisi moko ya mabe ya koluka kotia ba nyamu na répété sous le président de la République a été voté par la population congolaise. Et ce n'est pas vous obo pesie akoma o akomi lelo. Eza population. Do azana nyongo na biso ya binote. To sengi na bino so ba politicien boko ta la vidéo yo. Un peu de retenir. Souci na biso nde tozwa nanu. Peuple azwa. Parce que kamera ko le sou nini. Yo na famille no si bobonga. Bino so ba politicien bobonga na ba famille na bino. Botika cette fois-ci peuple congolais azwa pe aye mwa muke. Asepela na mboka na ye. Et notre lobaki toza na mboka bapaya. Muta senti que je suis à l'aise d'être congolais dans mon pays. En tout cas, veka mitosa bisototo sayo. Film wezo autorisé na bato ba autosate. O ba koya ko mbriye tata mokonza mboka pona lobao les politiciens d'abord. Il y a pas les politiciens, le peuple d'abord. Qu'on donne d'abord au peuple. Peuple aliananu, ce qui a tourné ne bino bozui. Pour le barake, bino boza ba serviteur na biso. Mais comment il y a déjà camé au bandit de Kouele aux premier ministre? Na ministère économie to ba pesi yo salini. Dollar on est au mata, bilo que mata chaque jour. Tu as rien fait aujourd'hui, tu veux devenir le premier ministre. Tala. En tout cas, brigade yako bête, toyele on a to bête yo réglementaire. C'est bon ça la maman c'est qui? Peuple nyokoma bino bozalaka bien. Botika mokonzi ya mboka na makanisa lobi, le peuple d'abord, dollar ekita, peuple alia malamu, peuple azana sécurité, peuple babatela yango ne souci na biso. Au cas contraire, bokozo lumbe ya deka. C'est toujours même votre humble serviteur parti tumbango linyoko atembe. Isigura gundu. Voilà. Réflexion. Il y a bateau bazan la tête. Ils oublient que et là on est dans la l'idée quand même. Les lots Félix c'est qu'il faut pas créer gouvernement et zo ko senga bata na ba force politique o ezali na kati ya pouvoir o Félix. Bon la compréhension il y a bateau il y a une fête déjà un grand monsieur comme ça passe la montée malanga à continuer pour croire la félicité. Merci beaucoup de Konabiso Nani. De Konabiso pour les Kalobi, maman dit moi de réfléchir autrement. En dehors, il y a Makambo Ananga, de Konabiso Koloba, c'est sûr, va créer une distraction pour la commune du Sabiso, du Camboya, pour des électorats. Sinondo, bonsoir. Merci. Problème exact. Bah, surnommé au Bidika, ce n'est pas sans problème. Ceux qui ont pensé à mon salaire en gros, pour la Lili, ceux qui ont surnommé au Bidika, c'est une portion de valeur. Oh, ma fille, c'est en fait, il y a Congo. Ce n'est pas un problème. Si tu as un bango, benga obo. Baba qui s'est dit colon en gros propre. Et pour ça, madame. Bah, nous pensons qu'on a dit des gros, au moins, qu'on a fait. Même la compréhension naie aye no ko badengi force politique donc pour naie vita caméra qui pour accompagner les Félix Tshisekedi au futa kinga déjà si pour na keka pour accompagner pour yo yana famille on a banana c'est grave comme compréhension yango ko na meko na biso ba ko suka kaka ba bouette parce que aye na été politique des années abana ina eka kolanda ide pesa kolanda ide pesa ayebi na yete politique. C'est ça le problème. Sauf qu'il Vital Kamere azali une force politique. Azali, moko ya ba force politique oya makasi ezali. Na kati ya pouvoir ya Félix Tshisekedi. Aza kozala na droit ya kozala ministère et na kati ya ba regroupement nyonso oyo ba ekosangana na kati ya plateforme wana ba kozwa. Soki ba teli kozwa mature parfait. Soki akendaki déjà kosolola yango na Félix Tshisekedi mpona kotalisa Félix Tshisekedi tete nga na kocreye plateforme moko wana na kosangisa bato pour ke créer makelele te na kotondisa déjà ba regroupement pour ke tozala nazwa prix mature okoyeba yango lelenge ebotala makambo depuis Félix Tshisekedi akei na kosala yango bokomona en plein mandat
pour créer plateforme, et la plateforme. Tout ça à cause des postes. À cause des postes ministériels. La politique congolaise n'a plus de valeur. La politique congolaise n'a plus une explication. Donc, on manque aujourd'hui des explications à donner concernant la politique congolaise. Et l'attitude de politiciens congolais. Même il y a un qui peut s'habiller sur les lots. Réflexion, il y a malonga. Na o etali politique congolaise. Na o etali les politiciens congolais. Motomoko. Même il y a un qui peut explication. Motomoko. C'est regrettable. Triste pour nous. C'est triste pour nous. Tu vois, peuple congolais, quand bato olobi, bato qui misala te, baboué. Mais l'on va côté qui s'est fait pour la banque que pays c'est qui serait ça ça qui dans le ministère pour comme pour la biso ba combattant. Combattant yo salimi. Au salimi. Bino moko bokomona, biso ko ozalaka na plateau oyo. Pour ko sekabina. Pour na kotala niveau kozali naïf et bokotika la kozala naïf toute votre vie en restant derrière ce choses. Et pour la regrettable pour la vie de kozala. Nous poursuivons de réflexion en réflexion. Boyoki, compréhension, il y a militants, ceux qui combattent, oh, il y a eu de peste. Alors, il y a ça créé 5 000 hommes. Pour nous rebattre, il y a des politiciens. Bon, à niveau. C'est quoi l'identité que vous donnez de peste? Alors, il y a des gens qui disent, c'est pas comme il y a des combattants qui vont se retrouver. Ah, moi, je pensais que tu allais dire le peuple congolais. Mais ce qui peut être, mais les combattants, c'est que le pouvoir en haut, exactement. Le peuple d'abord au Baloba, les combattants d'abord, les politiciens d'abord. Ah, ok. Bonne chance. Dans les Kolanga Tokei, dans la vidéo, il y a avant-dernière vidéo, la dissertation. Mais quand Yves, mon roman, la connexion du sous, journaliste, on fait. Nangambo la bango, ba yénité. Makambo ezali ko salema, Vital Kamerhe est kotia bango en danger. Bazoye va réfléchir à l'avantage de Félix Tshisekedi ou va réfléchir à l'avantage de Vital Kamerhe. Tellement que Bazalakawana a commis à Vital Kamerhe, a commis à Fatih, a commis à Vital Kamerhe, a commis à Fatih. Et la situation où ils sont perdus. Et comme nous allons passer des questionnements en questionnement. Ah ben non, réfléchissez. Donnez-vous de réponses. Parce que vous êtes proche du pouvoir. Namoni de Kodi Babdala, a télé Yanga Bonaye, a posé ma question. Pacte pour un Congo retrouvé. Première question. Est-ce que la démarche de Vital Kamerhe et consorts consiste-t-elle à signer l'acte de décès de l'Union sacrée? On va réfléchir par questionnement. Est-ce que de CACH, C-A-C-H, à PSR en passant par l'Union sacrée, est-ce que Vital Kamerhe a-t-il trouvé son compte? Question. Pourquoi ne pas attendre que le présidium de l'Union sacrée statue, réfléchisse sur le devenir de la famille politique et se précipiter à créer le pacte pour un Congo retrouvé? Question. Est-ce que la démarche de Vital Kamerhe ne vise-t-elle pas la primature? Question. Est-ce que ce n'est pas un forcing ou chantage? Bazako Salamoko Diamboka. Question. Lelo, Pesser et Bimi. Où est la place de la fille aînée de l'Union sacrée? Je parle de l'UDPS. Question. J'ai suivi et admiré l'intelligence et la sagesse du secrétaire général Augustin Kabouya sur Top Congo
a lobby que lui, en tant que patron et la famille politique et président, il ne peut pas interdire à des acteurs politiques de cette trempe-là. A changé déjà, où tu peux changer Maloba. Où tu peux changer Maloba. Par contre, il faut s'organiser pour contrecarrer le hôpital Camille. N'est-elle pas une réorganisation de la famille politique du président? Si tel est le cas, où est l'UDPS? Tenez, on va faire des calculs simples, mathématiques politiques. Jusqu'ici, Kadima a publié 477 députés. Si je ne suis pas dans l'erreur. 477, l'UDPS en a comme première force politique. L'UNC en a aussi comme deuxième force politique, suivi des autres. Si l'on prend le nombre de députés UDPS, additionné au nombre de partis ou des regroupements proches de l'UDPS, Kabouya ou l'UDPS et alliés auront combien de députés? Parce que les acteurs politiques sont par moments versatiles. Vous êtes dans un même bateau qui s'appelle l'Union sacrée. Quelle est la logique qui vous pousse à créer le PCR? Question. Les PCR regroupent en son sein seulement 6 regroupements politiques. 6 regroupements politiques. À supposer que Natangela bino ba regroupement yango tozalina AAUNC, il y a Vital, Kamere, CODE, PCDR, il y a Jean-Lucien Boussa, AMSC, il y a Tony Chikou, PAB50, il y a Julien Paloukou. Balobi batiki porte zananou ouverte. Ne place dans un monde suspect. Kamere a créé plateforme au sein de l'Union sacrée. Alobi atiki porte ouverte. Donc, et là ici, bato ba kokota, na bato ya PCR, UDPS yaka, ASC yaka, ACPG yaka, bato nyonso ba pius mobile, bato nyonso ba kokota. Tango bo kokota, daba MLC allié botondi, et là ici nini, Union sacrée koufi. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, olobaki na discours na yo, oko use na nyonso ezali na pouvoir na yo, pour que les erreurs du passé ne reviennent plus. Les erreurs du passé. Monsieur le Président, les erreurs du passé ne reviennent plus. Awa babandi kosala yo chantage. Ça fait rire, mais bon, ceux qui ont dit la réflexion depuis M. Bandi, vous allez vite. Vous allez vite. Mais comme Vital Kamerhe a un devoir, avant comme Premier ministre, il faut qu'il ne propose pas acte pour qu'il ne couvrir. Parce qu'il y a une tâche. Il y a Moïse. Mais qu'on a vu ça aussi pour l'anda, il a pour soutenir l'UDPS, a pour soutenir Félix Tshisekedi. Azali pourquoi il y a dialéloliste du pouvoir. Et dans le monde, il a pour ça, l'olègue pour soutenir Félix Tshisekedi, et c'est ce qu'il faut pour critiquer le Vital Kamerhe. L'erreur grave, il y a des journalistes dialélologistes.
qui ne connaissent pas la politique. Parce que ce qui est au Talikaka, il ne peut se voir. Mais comment on a solidaire, le bilan, est-ce qu'on pensait vraiment qu'il va conseiller? Baroque aux alabato, va qu'il représenter Félix Tshisekedi, tout va au Salamakambo, ma combo, il y a Félix Tshisekedi. Non. Je ne vois pas un conseiller, il y a pouvoir actuel, où il y a ça posé la poste, mon lobby, na mandat où est bandi, à que les Rosangana na Vital Kamere sans, aïe ma vie à Félix Tshisekedi. Beaucoup de samitiés. Plateforme oyo ekei mpo acreye yango mpona komela union sacré ya lokwa nowe bakobenga bato ndenge ye moko alobi porte eza na mikolele moto alingi kokota olingi okoti ya ofele bakokotisa bato awa bato bakokota liboso bango nde bakozwa mwa chance bato bakokota bato ya mibale bango bakozwa chance te parce que bayebi ke bato ya UDPS bato bautaki mpa kabila baza na tetitese bazo réfléchir nano misusu bayebi politique te bazo réfléchir lokola bamuyaya bazo réfléchir nano mpo omoni ndenge muyaya alobaka wana ye akanisaka akosala mosala malamu mpona politique or bakalkulaka ye batalaka ye na liso mosusu e na suka na yango bu bakose retrouve union sacré etikali kombo union sucré salé ezalaki plateforme ya circonstance bandeko nanga botangaka mpe politique yango bolingi yango boyekolaka yango mpe outrement botalaka yango mpe outrement bozaka mpe temps ya kotalaka mpe bato mosusu lokola bandeko Fabien Kuswanika ntango notaki ndeko Fabien dernièrement alobaki Jean-Pierre Bemba akolelaka la te bomonaki bato ya Jean-Pierre Bemba ndeko na biso Pero Luanga makambo mosusu alobaki mpona pouvoir ya Félix Tshisekedi tomoni yango mpe c'est-à-dire ils ont des gens aussi à l'intérieur, de l'intérieur du pouvoir. Oh, basolaka na bango. Eza na makambo ebele soki bango balobi, omona Félix Tshisekedi akei na ndenge moko mpona kodéjouer yango alakisaka ete bato wana bana raison te. Même ata pour les élections, bo constataki batalisaki déjà que élection ekozala te. Soki otali contour ya organisation ya élection eloko moko te ekolakisa te élection ekozala. Mais na sima na yango bakei koluka contour moko ya kosala malgré même ce que Kabund avait dénoncé bapréféraki bakende kosala contour moko boye babenga yango élection pour que na suka na yango bango bamilobake nous avons organisé les élections. Donc c'est pour qui déjà ndeko Yves Abdallah ndeko nanga il vient déjà de me décevoir en disant que j'avais beaucoup apprécié l'intelligence et la sagesse de M. Kabouya. Intelligence et sagesse. Intelligence et sagesse de Kabouya. Kabouya na sagesse et intelligence. A BBC phrase mobile. A BBC na réflexion na mobile. A banda qui na bien la réflexion. J'ai aimé l'intelligence de Kabouya et son a BBC nyonso. Naebisaki bino ke na discours à Félix Tshisekedi na makambo nyonso alobaki tokomona yango kaka na mandat oyo kala mingi te bokoyoka Vital Kamerhe fait du chantage au chef de l'État et Vital Kamerhe bloque le chef de l'État tokoyoka yango awa Vital Kamerhe bloque le chef de l'État naebisaki bino ata Félix Tshisekedi azwi mandat mosusu kompo akabila na minoko na bango ekosila te tokomona yango na mandat oyo Lobby Tokoyoka Bati Lukwebo bloque le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba bloque le chef de l'État. Et s'ilité. Le chef de l'État voulait créer un gouvernement vraiment patriotique, patriote et tout. Mais quand Nani Vital Kamerhe a créé plateforme et embrayé union sucrée salée, tu as vu une partie sucrée. Ah, tu as une partie salée et amère. Des autres qui na conclusion enterrement total il y a union sucrée salée boroyo kasango lelo te lobité oyo ezali plus ko intéresser biso bande ko na biso opposition sengeli batelema bande ko na biso opposition sengeli balamuka on ne laisse plus toyebi te ba osala nini bazo préparer nini balobi na biso bon matin non bazali ensemble et tout la même kutu
tosangana ki te na ndenge ya élection, mais toke kosangana na ndenge ya après les élections. C'est ce qui me fait encore plus mal. Tant qu'on a la émission, matin, midi, soir. Nous avons 3 émissions par jour. Moïse Katumbi, Neko Martin Fayoulou, Neko Docteur Mukwege, Bosangana, Bosangana, Bolongola Bego na bino, Bosangana. Et Lelo, Tokomi wapi. Lelo Tokomi wapi. Raison na bango bato ya union sucré salé comme ça. Félix Tshisekedi tango azo battre campagne. Bango bazaki na distraction. Ya koluka candidat ceux qui candidat commun de l'opposition. Félix azali ko battre campagne. Bango bazali na distraction. Raison il y a eu de passer comme nous. Mais cela ne vous donne pas le droit. Il y a comme mater peuple congolais. Il y a comme pour la to ya tribalisme. Il y a kokende biso ko pumola mbongo ya République démocratique du Congo. Boza lisusu na temps mingi te. Tala temps na bino etikali mokebu. Tango na oloba ngo wa moto moko mutu ene ezo sala bien te. Mais lelo te lobby te après lobby. Tokotuna na biso na bino. Tokotuna na biso na bino. Bongo ndenge peuple congolais atikeli bino ba élection na bosala. Ba résultat na bino bopesa ngo après 1 mois. Après boye sous bopesi mususu après 1 mois. Bosala nyonso boli. Mais c'est le temps. Ndeza la meilleur allié ya moto. Temps na temps nde tokozwa sikoyo o ezali résultat au peuple azaki kozela. 5 ans à réagir. États-Unis réagir, bango nyonso bakena ko soutenir et ko pesa légitimité te na Félix Tshisekedi. Parce que moto a voté qui eza ba président o ya ba collège ya ba franc-maçon ba ki ko soutenir Félix Tshisekedi. Eza ba président wana te. Bato ba kona ki o esengela ki ba kona Félix Tshisekedi ezali peuple congolais. Et bon pas pour la peuple maquillage était un mensonge. Oh beaucoup ninga ko na peuple avait voté, peuple m'a renouvelé les mandats, lokuta. Félix Tshisekedi n'était pas voté par le peuple. Il n'a jamais été voté par le peuple. Et le peuple congolais a zani informé. Sauf qu'il est là, donc on voit 10 personnes en ligne parce que le peuple est informé. Je ne pense pas que ce peuple-là a côté à la moue, à cause de la distrait, jusqu'au point érotique à Félix Tshisekedi, à qu'il n'a pas changé la constitution comme cela, ils ont dit, objectif, il y a union sucrée salée. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le peuple congolais, à côté les matés, à côté la kakaï de personnes qui n'a pas je ne pense pas. Je ne pense pas non plus que le peuple congolais a pu permettre que lobby maman Marthe a comme la biso le quoi yende moto a commis président il y a bureau d'âge il y a assemblée nationale. Je ne pense pas. Parce que les changements qu'il y a eu dans il y a famille présidentielle ou les alliés famille à Félix Tshisekedi na Félix Tshisekedi yemoko ceux qui dans une photo il y a tant après qui serment en 2019 dans une photo il y a Félix Tshisekedi actuel. Je ne vois pas Félix Tshisekedi oyo bokota de sabiso lelo ko sala lisusu wana jusqu'à quand je ne sais pas pour na komeka ko yiba lisusu misolo ya peuple congolais parce que c'est beaucoup de personnes on dirait Félix Tshisekedi ya yiba kate. Félix Tshisekedi c'est le Saint Félix Tshisekedi. Saint Félix Tshisekedi. Saint Antoine de Ndekopati. Saint Antoine ya yiba kate. Manda weleki Félix Tshisekedi afanda kika boye bakangie maboko akotala ndenge vitala akoyiba akotala ndenge bato nyonso bako détourner mbongo akotala ka boye Félix Tshisekedi na 5 ans wana ba blokaka na FCC ba continuer ko bloquer na bato nyonso bazana kati ya union sucrée salée na mandat oyo nde Félix Tshisekedi alongoli maboko akomi kotala bango boye lokuta Ali Baba et les 40 voleurs et c'est ça la vraie information. Bandeko banalia ma mission TV le miroir du monde bandeko ya MM New Look MM TV New Look pouvoir à Saint-Antoine et côté de Mosikati à kokende degré ou de force
Naïbi Sarabino, qu'il organise les élections, qu'il triche les élections. Asala nyonso oyo alingi, oyo mokonga na yebi akokende. IDPS. Tension, ça va. Parce que bino boko kanisa kete, oyo retourne bino sous question anate. Ce qui bolobi tension, ça va, bonne chance. Tous un match tout à l'heure, dans 1 heure, toko banda match na biso. Peuple congolais nyonso, oyo azali en direct, il y a émission na biso. Topé sa chance na bandeko na biso ya Léopard. Bandeko ebele, Batelemaki, Valérie, Christy, moi aussi je suis fière de vous. Bandeko na biso ebele, Batelemaki, na ngambo na bango, pona kotomboka na likambo e komelaki ndeko Chancel Mbemba. Ndeko Chancel Mbemba kendaki na ko réagir à travers une vidéo, pona kotikela bino na vidéo wana nde tokokabwana na poko na biso ya lelo. Ndeko Chancel Mbemba va très bien. Bafingaki Makak, Résus, le roi Moutombo afingaki ba journaliste, bafingaki ndeko na biso pe ndeko Chancel Mbemba par le monsieur là, le coach, il y a ba marocain afingaki ndeko na biso Chancel Mbemba et bandeko na biso wana na momoto zali koloba ba ko kendeka na mingi te na terrain to pesa bango to fongolela bango mitema. To fongolela bango to di ke to kanga motema pona Félix o bana mikolo bandeko ba to Félix ozui pouvoir zo pouvoir total au kamba ndenge nini ete kongola la kanda. Je vous jure, je ne rigole pas pour se moquer des bandeko wana, mais ça montre donc lisez sur mes lèvres. Quand je lis sur les lèvres des Congolais, ba Congolais ba na kanda. Félix aussi pouvoir, yiba pouvoir à peuple. Mais okokamba wapi Félix, tokotala soki okokamba wapi. Tokotala soki okokamba wapi. Ça montre la couleur au peuple congolais. Nous avons le match dans quelques heures contre Tanzanie. Souhaitons-nous que de bonheur. Tous se souhaiter le bonheur parce que ceux qui ont gagné, et là on est au baïsenga. Soki kaka to gagné, pour na mona ki déjà mutu moko kuna na kati ya terrain, atie fachi béton soki 100%. Et loko eko bebisa nde likambo ngwa. Tango eko koma to sepela, ekomi ono moni pour na fachi béton yango to gagné. Nde loko mabe yango wana. To ya na deuxième partie na biso après juste match ya Léopard, po totala nanu, po soki esengo ezali, tozongi pe na plateau na esengo, mais soki maweza aïe aïe aïe. Mao Makambo alobi, nous allons gagner. Bonne chance à nous. Bonne chance à nous. Tobeta bien, ça je le sais. Quoi qu'ezali, mais tobeta bien. En général, toza compté parmi les 10 premiers. Oh, bazo beta vraiment bien à Katia Khan 2024. Alors, chers amis, je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité et confiance. Oh, Bozali pour renouveler Nanga, simple présentatrice de ces émissions sociopolitiques, auto salaka pour le peuple congolais à Fongola. Azali veiller à Fongola miso na makambo ezali koleka. Même si la deuxième partie et kozala partie moko il y a pas si makasi. Na uti da ko ebisa bino parce que la deuxième partie na roche la bino vidéo ya ndeko nanga boko excusez nga pona lo bandeko nanga sona lo bindeko nanga par rapport yekolo ya papa nanga azui mosekwe juste parce que azali muluba bazo betaye na ba soda na ba civil na yoki pasi. Je vais commenter que la deuxième partie na biso boko mona vidéo na c'est une vidéo de 5 minutes et je vous prépare déjà par rapport à commentaire au Borosala na téléphone ouvert. Ba critique au bozana yango pour la match na biso boya na yango pe na deuxième partie na biso. Je vous quitte pour que tokutana na match et puis na deuxième partie. Bonne chance à nous peuple congolais. Alain Sanga, merci beaucoup. Paul Mbala, bonsoir. Ali Dakitambala, bonsoir. Bonsoir na bandeko nyonso. Oh, bozalaki en direct. Ceux qui n'ont pas tanga bakombo na bino nyonso ekozala facile. Tokutani tout à l'heure pour la deuxième partie, mais entre-temps, boyo kandeko Chancel Mbemba ndenge nini s'exprima qui après douleur oya zwaki ya ba marocain na moment to koloba ba marocain déjà ba kenena ko présenter ba excuse na bango
Bon, c'est pas une lettre qui présente des excuses, mais eza lettre eza pour reconnaître quand même faute na bango na makambo ekomaki. On vous laisse suivre cette interview et on se retrouve dans notre deuxième partie après le match. À tout à l'heure. J'ai pas besoin de parler trop, mais le plus important, justice de Dieu. Yana, moi, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Vous pouvez juste nous raconter juste l'action, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Moi, je respecte le coach. Il est grand messie. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Okay. Mais il y en a les vidéos, moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Non. Mais nous, on veut savoir justement, on sait très bien, on connaît le joueur, on connaît très bien le joueur. On veut juste savoir ta version. Moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. C'est pas bien. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous tout le monde. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans le coach. Oui, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. Okay. À refaire. Les élections là sont à refaire. L'Assemblée nationale à refaire. Le Sénat à refaire. La Constitution à refaire. Vous faites comme si nous on n'existait pas dans ce pays. La population ne compte plus. Vous prenez les décisions sans nous demander l'avis et vous pensez qu'on va vous soutenir comme ça? Jamais. On n'est plus avec vous. J'ai dit c'est à refaire. Tout est à refaire. Ma mission TV, le miroir du monde.